famille na bino bozana ba criminel. Hein? Mi José, yoka likamna oloba na yo. Oyebi garçon oyo Chantal Mukomoko asalaka video. Alobi leki ya trésor asiliki. Azo luka ya kokango ye mutako salo mabe. Zela na kochelo siko photo criminel ango ye yo. Mutifala salo mabe. Na oyo chelo photo criminel. Donc bino bolingi kovanda kimia te kozangisa baninga kimia boyeba ke bino mpe bobando zanga kimia mpo na vandaki na nga boye kotumbola nga bino moko osali bavideo ozofinga ngo ozokretye nga natikali omona moto alobi te alors na réponse na nga mpe kutu namona ata moto ya oloba na nga te oshimeni ki intellectuel ki nini azosala buzoba na ye kuna kingadiadia na ye natikali omona moto alobi te alors motu kutu ayela nga bamakambo na ye ate Chantal omoni nga chimene nakokita na niveau na oyo ya bazoba ya baillettré mais yo koki jamais kokoma na niveau na nga ntango ofinga nga bipoti kasi bipoti otya nga na bututi ka yo mo moto omona bipoti na nga yo moko na kindoki no bipoti oyaka kotya nga na butu ntango moto avandi na ye lingi na ye te naboyaki na repondaki yo deja na video na o wana osalaki ozobwakelanga na biso to nga azaka mama lopangu baje na bino bakindoki na bino bamonde de ténèbre oyo bolinga bokota mpe oyo deja si bokotaki mpo na nga esimba te naza ya nzambe nga chimene naza ya nzambe bomona te depi bobanda kopanza koluka kopanza libala yango esimbaka te mpo oyo deja nzambe asele likolo na se moto ya mokili akopanzaka ngo te mpo ya biso libala eza ya nzambe ezala ni famille na nga ni famille ya urbain ni bino bato ya internet moto apresenta biso aza te place toyebanaka tozala kaka biso mibale alors mutu oyo bagrimace na bino bamangungu na bino wana boya osala na nga te ebolo tindi belasiau aya kofinga nga tata na zoba avanda na Congo aolinga ya koimpressione bato tata oze loko tosala na cyber café batindelako ba $50 oza niveau te olesa mwasi na ona mbongo pasi bwana mwaki mbambala na bino yo zelo omono ekokomela oka na Congo wana continue ka kommerde aka bavia bato te moto apasi oyo ofingelanga bana Chantal nazwa mpenza Warren mwana nga liboso na China mwana liboso nazwi Kami na China mwana mibale nazwi Enji na China mwana misatu nazwi Jadis na China mwana 4 po bota 4 nga nango 6 na bimiseli yo 4 obimiseli ka 4 no na bimisi 4 nanga oboniko boni ba trafic ebele boy bokasa peta nga banga bino te buzoba na bino nde na kimakango me nga banga bino te Chantal wana eloko koimpressionne nga te nga chimene na koza complexe na yo na nini tu sais pas lire tu sais pas écrire nga chimene nakoki kokitaka na niveau na yo Chantal mais yo Chantal okokomaka na niveau na nga te aveugle mais aveugle ebotanga ebokoma mais yo siko moto omonaka bien tu ne sais pas lire tu sais pas écrire moi dans notre vie l'année prochaine ou peut-être là d'ici quelques mois à bande école otangise nini okolakise nini Sergine Kuto échoua okolakisa ye nini ntango bolingi koya kotumbolaka bato boyebake bino boza na bavie parfaite te yanga bokoyaka kaka kobetaka lokuta Chantal histoire anonte ekenda wapi chimene alalaka na bambwa chimene bakata esuki chimene basalaki eboye ekenda wapi histoire anonte boni batrafic ebele bongo Chantal mafinga no esala anga ni chaud ni froid namona ko ndeti mama mangwau mama mangobo oyaka kosekisanga
Oh, mutu lokola boye bapoti ayaya na poto ofinga mutu bapoti yaya oyebi te ke conjonctivite batraitaka yango oyebi te ke conjonctivite batraitaka yango tazoba illettré criminel oyaka kolobela biso mobali trésor aya mobali na bino baimbesilo boyaka koloba oh trésor exemple aza mobali oyo atikala jamais kokota na rando boama mitu esalaka bie te boama boma bamama na bino trésor asala video na voiture mokoba okeluka john trésor afinga urbain makolo milai lokwa makata cheval boyokango te trésor afinga john boyokango te trésor asala rando boyokango te exemple ni bolingi boyela biso trésor exemple azanga likola misatu poni buzoba boyeko Chantal kindoki na yo okoliaka kaka famia mobali na yo na bana na yo baba kiala okota te baba kiala okokota te baba lukaku okokota pe te po bana makila koko nanga bana makila ya koko nanga mafuta okolela nga bana te butu wana ndenge oyelanga na butu olatisa nga bipoti wana ekozongelaka yo moko kindoki na yo okoliaka kaka bato ya fami na yo na libota mobali no bakriminel boza bakriminel nga chimene yo nasengaa nzambe merci nasengaa mpenza nzambe merci on ne donne que ce qu'on reçoit o nga na recevoir yango napesa bana nga siko bino bopesa bana bino nini bokopesa bana na bino nini mama criminel papa criminel bafamia bacriminel bokopesa bana na bino nini papa vanda na bande l'école te mama vanda na bande l'école te bokolakisa siko bana wana bolakisa bango nini quel exemple Chantal mutu abangaka aza te mutu abangaka yo aza te oza nde tintin batiaka yo wana mpo oyaka kosekisa bato oza na mafinga te oyo koya ofinga chimene ekotinga na mibomi una sote na fenêtre eza te naleki yo na vie naleki yo na stabilité ntango oza banda olala na studio barage ya inga lelo oya koloba na bato ndaku nini nanga malongo oza nango tala table no mesa tala table na yo kutu ya tele on dirait biloko ya brocante tele atanga bawendo po mitama be trésor yoso banda oyokana na ndeko na yo ntango oyo oloba chime na yokanaka na bandeko na ye te trésor di samedi bosalaki anniversaire ya mwana yo dimanche ndeko na bomi soki oinvitaki ndeko na yo ndeta mosu lelo abomi te ata boolinga boya okotaka na bafami ya bato boyebaka bino moko kutu bozala yango ya minene na bafami na bino oyo bato balingaka bino te bakopesa na kobeta toke botikanga kimia te nakotikaka bino mpe kimia te po mutu abangaka mutu aza te mutu abangaka mutu aza te oyoki Chantal na otanga kombo na o mpo nga na interdiction otanga kombo na o te oui zwa video oyo memango na police je te conseille c'est toi qui as commencé à me chercher c'est toi tu m'as provoqué c'est toi t'as payé le vilain mec qui a les dents pourries au Congo pour venir m'insulter. Bokasi batu babanga abino. Bokasi batu babanga abino. Muto banga trésor na nini yango? Oh, na nini? Pourquoi qu'on menace nga bokoya oui nga penza na zelaka
bino boko kende mbala moko na zelaka umutu akopalangana akena musala urbain kuna pe ezelaka bino famille bacriminel libota bacriminel bozobota mpe bacriminel na baassassin bozela na oyo otyela bino foto ya criminel bomone mpenza mpe na bilongi ya bacriminel trésor abicho mwa pembe ya choko me bomona frère na ndeti ndingari ndeti bamalien te bato mosusu navandaki calme navandaki na kwe na nga botumbola nga makambo na bino si nazwaki na ngango depuis makambo yango ntango esalami na ye te navai na nga calme me bokontinue kaka kotumbola nga ebola plus otumbola nga na ovanda kaka na bando fuyaka kaka na bavi na bino na bando yela kaka bata internet baverité oyo ezoleka na bavi na bino mponga chimene bavi nyonso boyoka kobetela nga na internet bavia lokuta je ne vous fréquente pas bavi ya lokuta taka mutu tovandi ne 2 ans aye na ndako na nga kaka na décembre bomonaka na video wana tosalaka tellement ayaka maboko na makolo kado te eloko te soni alongola live yo chantal nyonso okabelanga eloko ata ya plus de 1000 euros na vie me nga poussette na nga stock ya bleu bomona mwa na entreviste atambola nango nayokela ye mawa abanda otambola na poussette mo boye trésor abukaka ngo alinga ngo bascotch ebele ngasko stock wana tosombela yango David 1200 euros tellement que tozalaki 3 voitures tondobima na biso na poussette wana ekoma na kajibi ntango na banda ovanda na ris orangis ekoma omemela biso kutu basaki ya loso na kajibi tellement que mon mawa pour pousser la poussette non en plus et comme elle est déjà bizarre tu peux même pas tourner tu es obligé d'aller tout droit c'est quelle poussette ça na yoka mawa na sola na urbain dima to pesa bango vous avez la poussette na stock à bleu 1200 euros donc elle est jalouse non à nini tu n'as rien. Si tu ne voles pas tu ne manges pas tu ne voles pas tu t'habilles pas nga chimene ayiba ate opiolo laka chimene abebisa ovi nabebisa ovi te nalobaka verité na mbila nalobaka verité ozalaki baprojet na yo ozalaka nango sûrement na bato nalobaka verité nakosi eloko te pour moi j'assume tout ce que j'ai dit j'assume et puis j'assumerai toujours oyo nalobaki te bato mosusu mutu avandi na kanga ekutu na bafacebook na nga na ke na nga bolimo olatisa nga likambo ya mami ngeni na mode mami ngeni mpe mpo mami ngeni abwaki nga libanga ekomi problème mode fongola misu batieli yo kindoki na masanga za mobali kokasa te mpo mutu aye koloba ke mami ngeni akataka fumbwa te me yaya mwasi nyonso propre mwasi nyonso ya propre akataka makunza ka basi asali te bato batikaka ya sa mapeka na ya sa makolo mwasi nyonso propre akataka mutu asupposé est tombé bon tu n'étais pas obligé de calculer okokai mpe kolekisa ngo bokontinue vi na bino tande lelo obebisi couple na yo likoya kolanda makambo ezanga nango ntina mutu na makolo obebisi couple na yo mode likolo ya makambo ezanga mutu na makolo mode nga akoti makambo na bino te tuna mami oye biso na ndo opekisa ekutu na bimami non t'occupa laisse pour moninga kaka na commentaire en plus commentaire nanga se botangi yango bien na opekisa nanga alo zwinga olatingo koma olobake oshimeni mutu apresenta mami ngeni otetela mode soko oyebaki mwasi na yo nde olobi lokuto te omonika ntango obeta
oyebaki lokutana na comprendre mbaa moko masolo ebele ozobeta eza lokuta mpo soki oyebaki olingaka oloba bongo te mpo oyo obeti eza lokuta nga natikala kopresente mami ngeni otetela te okosi wana mpenza moi-même je te le dis okosi makasi ça me prouve koyebaki même pas mwasi oyo banda ozala na ye mpo soki oyebaki ye olinga oyiloba makambo olobi te ke chimene moto apresente pourkui modeka na makambo na yo olingaka kaka kotiaka nkombo na nga na kati nasala yo nini so ozalaka na mposa ofinga nga yaka vanda na live banda vandela nga finga nga nini ka olingaka kaka kokotisa nga na makambo na yo mami c'est une sœur elle me conseille comme je la conseille on a fait des erreurs dans la vie on a reconnu nos erreurs mais aujourd'hui okoya okotisa nga na potopoto na yo te mode mpo baproblème na yo oluki yango yo moko ntango oluki baproblème no chimene azalaki te lelo boolinga boya olatisa chimene o chimene ndoki na mami ngeni bango bato baalimentaka rando personnellement nalimentaka rando te mais tellement kindoki yango mpe bofinga yangango trois oui mode na ndoki me nga chimene so na ndoki yeba yo mpo andoki mpo ndoki amonaka andoki ti yo omonaki ndoki na nga seke yo mpe oza ndoki mpo bacomportement oyo oza nango mwana mobali akozala nango te mwana mobali akoki kozala nango te tika kokotisa bakomba bato na makambo na yo ya koloba makambo na yo na mami tika bato oyo baza na makambo na bino te surtout nga na boyi na kombo na nga na bamakambo na bino na boyi nga chime ntango bomona nga na internet oyo mpenza na soutenaka oyo jamais na vi na koowangana na soutenaka zo na makambo na ye napesaki mpe baconseil quand il faut kopesa conseil napesaki conseil quand il faut tosolola normal tosololaka normal mami asalaka rando te na koloba na bino te ke je soutiens mami mpo asalaka rando te mais topesa na baconseil topesa na baconseil to moninga asali elo moko sepeli te tobengani mutu na nga oyo osali c'est pas bien jidite te mamuluba pareil o chimene so nasali elo moko asepeli te chimene oyo bien te tika mi José pareil on n'est pas là à se soutenir dans la bêtise yo tata wa cybercafé osala na cybercafé na bamakambu na nga ozofinga nga oyo kota José na mi José basali yo nini comme bino baya bandoki bomona nga na mami place tokendaka komanipule bato siko bango basalaka na bango surando te tomanipulaka bango wapi nani oyo asalaka rando oyo chimene na mami na minute oyo biso tozotinda na rando nani apaka akoka ebola moto ayaka kaka koluka baproblème kaka ye soki aye koluka baproblème apres mizongi nsima ndeti innocente ale akoma obimisa bato mosuke baye kotumbola ye esprit démoniaque elata oyo na nzoto omaskaka bato otyaka bato voile moko bamona mabe na yo te me mpa na ngai elekaka su te nakotela yo trop to nalobaka mpenza ke nga chimene atika yo na défaut oui il est très natika yo na défaut tala kaka depuis chimene akenda tala kaka depuis chimene akenda botika bato soki bato babona bango botika bango tranquille na boyi il est très nyonso oka po mbongo no nyonso ekendaka na bavoka me efaute na nga te nga natinda yo tosala baprojet natinda yo te osala baprojet ntango okomaki na haine wana ifale oraisonne ti nga chimene nalobaka ngo mpe nazorepeta ngo lelo nga chimene soki oyaka kosalela nga video te ofinga nga te nalingai nakufa na sekret na yo oyo osala mpo na mi José mpe si nayebisango mi José ayebi
na loba makamuna opo koma kitiko menase nga na mobali na nga yango na bimisa na poisa et je ne regrette pas, j'assume. Oh yom to lukanga na ba problème c'est le loto msumo kile kanisanga oh chimena tonga kishanta oh tokabwana na biso te parce que to swana kifo ko kabone ngana illettré pona apona ki libolo a privilégié qui que trésor ayeba te ke basiba na kana angelos yango préféra que soit adresse nanga apesa chimena zo ba problème ya batami ndoki oyaka kofinga batu yo moko nde ndoki ya maseke ndoki ya solo yo moko ndoki ya solo yo moko chime ndoki azomaloba mwana nga yaya seke kindoki nange ya makasi seke kindoki nanga penza eza makasi mpona kezwa maloba mwana oya lukele orthophoniste. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.